d'être validé, nous sommes artistes, yo famille, moi na rabbi un soir d'ami, et donc hier au talayo na tongo ya lelo mardi ezali, bande qu'on a vu sur la photo na Bruxelles, maman Philo Mapasa, maman Pasa nde asala qui avait des quantités, ya sipi azomona na tempo na nini baki na souci na yo. Po na nini ubatamaki yo za malade, ubatami bango bazobuka moya kwa tendre yo, bati nata un franc bazomona e. Chance aye komona ke ndenge toyaki na matanga obina wana etouche bango makasa mito. Alors azwaki likanisi ya kosenga ndeko nyonso aza na kati ya Belgique, na kati ya Bruxelles, ya kotiaka libende moko na yo kaka, un franc na yo tia kaka, tout fait nombre. Lelo bato balobaka que première dame Maman Denise toloba bonjour biso kozali vraiment ya yango yo na oyo sala pour na biso pour la santé. Bato balobaka kasi bapesa bango makambo ya santé. Oui, santé ne bapesi yo fufute. Bango bakanisi il faut amelaka mwa ti, il faut salaka mwa déplacement bongo pour transport. Bango balobi likambo ya santé lokola yo ozwaka no santé problème me bango bakanisi ata mwa moke na ndenge na bango te yo omela ata mwa ti omela osomba ata mwa lipa mwa omoni alors bango bayokanaki balobi non mama Masasi oza représentant ende pesa biso un cas na biso epai ya mama amela ti ata lelo na lobi ata 2 jours wana ekoki sikoyo ya mwana nga na kosala mpo bango bamona ngo yo bakoremercie mama Philo mama Pasa donc na staff nyonso ya poto oza te mwa mbongo na bango ya libende balobi ezali yaki mbongo ya libende donc so total ya ozali 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 620 $. Donc on a payé beaucoup yango eza batindeli yo ma Philo Mapasa. Donc remercier ma Philo Mapasa, apprécier merci na nyonso tout oyo bango basali na famille nyonso tout ya Belgique. Donc nzambe apambola bino abakisela bino oyo lisusu ezangi venir na zana makoki ya koloba boyoka ngo mais ezobima ngai bien te parce que nzoto eza bien te kasi nzambe akosunga na koloba. Merci Daniel. Voilà. Donc, on a Karim Pala aussi qui était témoin. On a Bana Poto aussi. On ne savait pas Karim Pala aussi. Mais voilà, on est. Merci Maman Philo na likanisi ezwaki mpona kosoutenir Mama Alinga. Merci na yo na bandeko nyonso oyo bakanisaki batia na kati ya panier oyo osalaki wana. En tout cas, merci Maman parce que mosala oyo tozali kosala ezali mosala lokumu, mosala oyo etombolaka mpe mboka. Kozala artiste na nkombo artiste bato bakoki koyeba RDC na nkombo kaka ya artiste soki bayebaki mboka wana. Merci Maman na oyo ozokanisa ndenge ya sela moti koloba. Oui, Maman Denise azwi hôpital santé, mais na kati ya santé wana epa ozwaka aluka carburant akendaka rendez-vous pa médecin. Il faut que nous alia boyebi mpe monoko ya maladi ekosepela tele ya mosusu pondu olia ka mikolo nyonso na ntango ya maladi ekomoluka monoko elia eloko mosusu mwa fruit mwa eloko boye. Merci Maman. En tout cas nzambe azongisa na motu nyonso oyo akanisaki kotia ata ndenge moko olobi 1 franc na ye 1 euro na ye oyo akanisaki nzambe azongisela ye ebele. To continue kotia Maman Alinga na mabondeli mpona
maloba na ye ezonga komona ye na scène botala mosala oyo ye alingaka oyo bopona oyo ya pona oyo mpe bosepelaka na ye oyo azongela scène. En tout cas nzambe apambola te. Oui, nzambe akopambola bino. Moi j'ajouterai encore komona que oyo bosali wana elaka so droit au cœur komona bokanisi na oyo okanisi kaka matie te nzambe pa simba yo kaka sika ozali nzambe abenir yo ozalaki nango te mais oyoki susi wana donc oparticipe na kati ya panier vraiment oparticipe na kati ya panier na makanisi na yo parce que ntango ozoparticipe komona ye seke ozokanisa likambo ya malamu ke un jour ndenge azobana abcd ebima na monoko na ye nzambe abenir bino bisika ozali baleve ka ya yasipi ozana bandeko na biso oyo eza famille oyo batindi bo eza famille sikoyo famille wana bakende mpe koyebisa nzambe mpona ka ya yasipi tosola na nzambe mpona ka na ye nzambe eza kota likambo na ye mpona mama Lenga azwa guérison totale et rapide po azongela bisala. Pasteur Tino Mapamboli bino bato kosambelaka makasi pasteur de la foi toza na yo na bisha sokoma international pasteur de la foi wana posa prière na yo lisusu ezala malamu mingi yaya aloba encore un jour ezala malamu mingi vraiment que Dieu vous bénisse. Oui, mais maintenant si bomona na gauche nanga eza rapi alinga mwana yasipi ye moko nde apesi merci wana témoigner mafido mapasa ndenge geste osali totali kobakisa osike yasipi ana kolima makolo ezosenga bamasaka yango moni fo massage esalamaka na makolo séance akine séance akine voilà fo séance akine esalamaka sikoyo kosalama ndenge nini sikoyo kolobi ono nga na kotia te po déjà bazwaka traite nyonso aokende ndenge nini voilà ekotonga tobasa susu ya suka yango wana allez tianga mapasa sur le tchèque tia pese merci bisous voilà bandeko babolingo mbote na bino nyonso na kombo na yesu na biso nasali video oyo nsima ya video oyo euti kotala na Kinshasa wana potango natali video wana nalobi te esengeli quand même koreconnaître bolamu ya bato esalinga émotion esalinga esengo po mama Filo Mapasa eza mbala liboso te ndenge moko alobi na video ngai ntango nazokende matanga ya Doudou akufaki tozokende na Paris na producteur na biso tozalaki na Emile Zola tokoma na Bruxelles na matonge wana tosombasomba mwa biloko tokutani na mama Filo abite mama bokende te nga nazokongola mbungu napesa bino mama Filo akamata mbungu apesanga 120 euros pesanga 120 euros abepa bino bozokende kosangana bomela ta koka bomela ta jus esalaki nga vraiment ekotaki nga na motema alobi na kongoli kaka ya moke kaka ezwami yango wana kaka nde namoni yo kaka nde nabi natambola mais ye mpe papa Dudu totindelaki ye mbongo moko nasangisaki mpe bato tosangisaki totindelaki ye 1200 dollars nga kuta komaki soki nazoloba na bato wana yebisaka bato nzobe eza 1500 1200 mais en tout cas ezalaki moins de 1200 te totindaki mbongo kuna natunaki ye nga papa Dudu azwaki yango na maboko alobi wa azwaki yango na maboko mpe babengaki biso na ye apesaki biso merci ya remercier biso mpenza nga mpe nzambe apambola bino merci. Alors ntango tozalaki na producteur wana nalobi te lokola mbongo bapesi biso boye na kokota sikoyo na esika bazoteka banyama nasombaka nyama na boucherie donc nasombaki banyama na babiloko mosusu nasombaki esalaki biso 110 euros natikalaki na 10 euros na maboko nalobi oyo namemi yango kuna na Paris ezala tatu bakisala bakoka ntango nakomaki bandeko tozalaki na bango mpe nayebisaki bango mais lelo wana tozalaki na ba Facebook te tozalaki na makambo tozomona te ya ba TikTok ezalaka te enazanga kolobela yango ti esalaki ke na Paris ntango toloba tozopanza matanga na Paris
Bon, Monica akoyeba na ndenge bato balobaka biso ya boy na boya basalisi te basungaka te bona bomabi non. Lisungi eza obligation te. Il faut toyebaka likambo wana. Nayebisaki bango ngabi lisungi eza obligation te. Po biso lero wana tozali koteka banani ba bande tozali koteka banani ba DVD nalobi na bango ngabi soki mutu asombi eloko wana elingi kolobaki mutu asombi apesi yo quelque chose na oyo teki ozomona wana eza droit mais oyo mutu alongoli à part oyo asombaka wana apesa yo eza aide eza lisungi mutu asungi yo faut ko remercier mutu tokoki kozala ba ingrate tala na Bruxelles epai na uti makambo nga na yoki ke batu wana ya Bruxelles na matonge batindaki 1200 epai ya Dudu ye moko azwaki mbongo yango pe alobeli yango apesaki merci mais lelo ndenge tozoloba boye toyebi te combien de personnes pe oyo batindaki ntango mosusu epai ya Dudu oyo biso toyebi te bango mpo tokutani na bango yango wana toyebi surtout ke na lelo wana tozalaki na batelefone ya mike wana ezalaki nango na bavideo te nasololaki na bato mpe nalobelaka yango bato mingi abi bato balobaka nga balinganga te nga balingaka nga nalobaka balingaka nga po geste oyo sikoyo ndenge bamama ya Bruxelles basale nalobaka balinganga te balingaka nga ozomona balingaka nga po basungi ngai baza obligé te me bapesi ozomona donc vraiment faut tozalaka reconnaissant na bamakambo nyonso esala makambo mama Filo mama Mpasa merci mingi lisusu nzambe apambola yo bandeko nyonso oyo bapesi mpe nzambe apambola bino ndenge amona na nga masasi awuti kolobake na baoyo bapesi te bamosusu bazobenga nga bazoloba nga mama tozoyoka pasi na motema mpo ndenge ndeko na bino akomi mama tozoyoka pasi omoni pasi wana oza nango na motema ntango mosusu oza na moyen te ya kotinda ntango mosusu bazoluka na kotinda ndenge nini botango mosusu mpe eza te me pasi wana oza nango na motema eza lokola losambo mobimba mpo nzambe atalaka motema tole bozobenga bozoloba ezosala bien tozomona ke no balingi biso ngai mpe nalingi bino mingi biso groupe Salongo tolingi bino mingi tolingi bino mingi bandeko na biso nyonso bayaya baleki bamama batata bakoko lokola tokomi mpe na bakoko lolo mpe bakomi tolingi bino mingi nzambe vraiment apambola bino tozala toujours na bomoko tolingana vraiment sali biso bien nazoloba bongo na kombo ya bato ya groupe Salongo mobimba na ba oyo baza na Kinshasa na biso bato toza na bapoto Afrique du Sud ba Londres en tout cas ensemble na monoko malobonga na bimisi bomona ngo lokola ebimi penza et pas bato nyonso ya groupe Salongo vraiment nzamba pambola biso na lingi bino mingi ciao jaune pour la maman Linga pour la traitement et puis na coupeli moi oya théâtre maman Linga oya théâtre aobela alobaka suke malobe kenda bana poto nyonso tosenga na banaka ngo samedi yo na aussi ça samedi na banaka samedi na sina d'autres mois parti mukie yango wana nazo continuer oya za na pièce jaune 2 euros 50 centimes 1 euro 10 centimes pour la maman Linga. Voilà, vous avez quelque chose. Au tient yo papa. Tout pour la maman Linga, vous avez quelque chose. Donc on a pris sur attends 20 euros pour le gamin. Au tient à 20 ou à 30 euros. Au tient pasteur. Yangoana. En tout cas, on a pris 20 euros la main moi. Merci. Zamba pambola yo. Azong ça peut belé, azong ça peut belé. Na sala yango déjà na papa Dudu. Papa Dudu. Bon ça coûte sur papa Dudu. Maman Linga. Papa Dudu ngafura na sala yango. Le papa Dudu azalaka na hôpital na sala opération oyo. Na zwa 1200 dollars. Papa Dudu bakenda kotika ngo na agence ya Vero. Na agence ya Vero bakenda kotika ngabi 1000 bopesa papa Dudu, 200 bopesa Sonzo. Akanisa doit 100 ou bien 200 mais na dit que faut dans la 200. Mais na leo watu tozaka na ba TikTok te.
mais papa Doudou asenga merci mais na regretta kaka po asenga merci mama mapasa mais ezalaki mama mapasa te motatindilaki mbongo wana ezalaki bana poto nyonso tu na telemaki ana okongola pa donc ozola entré à galerie Matonge nakomaki ti abatwa entré à galerie Matonge aza na entré à galerie Matonge bakomona nde naoteka bamayo batuni kaka mama atekaka bamayo aza wapi ekipe ya Congo ngai wana nazokongola opération pesi zone papa ye atie vero Janine Ngambe namona iloboko nasepelaki petite sœur Nzuzi Kadimwa mwana Pierre namonaki mpe loboko nasepeli donc ti samedi tozosilisa miyebisa bango olebati ba pièce ola nga nazosenga pièce bo pièce te batata ba 5 euros soko sengi non ezapla osunga mutu otikade batongo nde bazalaka bamisupe bazotia naolongola naolongola bamisupe bakotia ba 5 bamisupe bakotia ba 10 moko mpe atielaki nga $10 donc nazolongola so mpona kilo te mundele asalaka nde mosu 5 millions mais na opération pièce jaune mais biso pièce jaune wana po tia moko kitalala mais nazozwaka meme nakosala yango nasi nasololaki na Masasi nasololaki na papa Masasi ngai nakotia ngo na komba papa Masasi ntango tokosala video awa papa Masasi azwi na komba papa Masasi atindelaki nga kombo na ye ale papa Masasi azwi yango ke nango pa ya papa pa ya mama Linga babengi fo babenga biso donc talu nyonso ngai nakozwa nakosala video nakotinda ngo na agence ya bano nakotinde pa ya Vero te nakotinde pa ya Gautier pour mettre mais c'est comme belé faut ça la équipe pour la contrôle mais ton ça l'équipe en awa merci beaucoup merci na CPL merci